Allô, vous, mes amis de Kinshasa la Belle, de Brazzaville, la Verte et des environs, est-ce que vous m'écoutez? Si oui, Boya Koyo, Direct TV, chaîne de télévision Yabana Kini, Yabana Beya, et décidé qu'au baby c'est la bidon à venir chaque jour du 10 au 31 décembre 2012 avec ma série Yabiloko ya moto uti mbinguni oyo ekokole bino na bakiti ti na fin ya antenne. Pona yango boko zwa de 16h à 17h dessin animé Yuyu Akusho Bleach P Young Justice. De 18h à 18h45 série Pretty Little Liars. De 19h à 20h05, série Walking Dead pour la balle à moins de 10 ans. De 20h à 20h45, série Touch. De 22h à 23h, Bokozua, série Games of Train pour la moins de 12 ans. Bongo de 23h30 à minuit, série Hard pour la moins de 16 ans. Ekoinda mabe na décembre 2012 oyo parce que ba rediffusion pe ezali boko lekela wabi parce que boko zoa na 8h série Touch. De 9h à 10h dessin animé Yuyu Akusho Young Justice. De 13h à 13h45 série Pretty Little Liars. De 14h à 15h05 série Walking Dead pour na moins de 10 ans. Bongo de 15h05 à 16h15 série Games of Thrones pour na moins de 12 ans. Noko Oyo Direct TV et sali pour na ba fête ya fin de l'année. Oboyi pe yango? Ah noko. Ndimaka pe. Hein? Olobi nini? Na lobi hein? Ndimaka pe Direct TV.